béni par les sons, béni dans les vents pour l'indépendance. Béni au son, Jésus Pinta, Daimana, Shido Twendele, Nakita Tokotonga Mo, Kakole Kakito Kabu Kongo, Yapa. Mbote Mokili Mobimba, haut-parleur, Liboso Nabino, Soswa Leli, c'est-à-dire que papa, maman, Elenge, Bobongama déjà, Tobana Moussala, mais Moussala Yangonini, parce que Congolais, Tissikoyo, Aza toujours ignorant, Congolais, Aza na mabelo, Aza na nkite, Aza na nyonso, mais yé moko Aza souffrir, Aza ba yé vraiment, et tina rabi soto que Europé, Kota na mozindo, Yakati Yaba Masolo na biso, Toye Bango, Tobungeli Wapi, Tokomi Boye Nengenini. C'est des grandes questions. Magazine au parleur, au isa na dimension moko monene bozo na dabiso na Côte d'Ivoire na Bénin bozo na dabiso na ba continent nyon soto côté même au fin fond na ba village au bozo na dabiso merci na bande ko na biso ba benga biso na est nord Bangui bande ko na biso ya Goma to ça de cœur na bino ba image to zoaki ba makamboza vraiment belé bande ko pe ba benga biso a on a DGC barré et na élément na biso ya lelo Rolanda pe maini ne salama ki esika wapi tio munene Tobokaki, subitement boye et bomi même il y a jusque là toujours continuer toujours dans l'investigation que dans l'hôpital que la bandeko bazo qui m'a kamatoye ba mort réseau continuer toté pour te me camper ko pesa bino ba information to lobela yango to lobela likambuya papa kiangani azuka de lecteur bandeko balié na ba bureau na biso botindi ba message tellement belé pour nous ba nzambe pas aura carte de lecteur to nini pour nous comprendre que bangunza ça topé bandeko bazolo bela mambokoko bazo hotel ça que papa Simon Kimbangu kiangani soit papa Kimbangu azali nzambe mais est-ce que nzambe bazora carte de lecteur ça ba grande question to me camper ko solo awa to lo bela peli susu bitumba bandeko musu bazo binga ngo deuxième round ba mona ki ba députés nationaux kobunda l'autre fois na kati il y a assemblée nationale mais cette fois-ci ils qui ba députés provinciaux oyo babundi na kuna na primature hein, na ba garde il y avait un peu ben incident na ba garde il y a premier ministre Sama Lukonde pour na ba mbongo na bango peuple tout ni question mon coloni ba robunda pe pour na ba intérêt ya peuple to pe pour na guerre ici na est mais bazo robunda toujours pour na ba intérêt na bango ça ba grande question to solango awa to lobela bobiso ensemble na Koko Matone a hotel biso depuis Londres azalra na biso donc de temps en temps à Kendara Yaka et surtout que ba image mo yotambola ki vidéo mo yotambola où les kanaki na Londres ba question za nango ebele to retourna pays awa o ba monaki asimbi bromo nango tout na yampe kapé ko pesa biso ba réponse nango Koko Matone mbote na yo mbote papa boni yo et boye isu malamu na ba bela ba koko na yo Matondo, Fumukimbanga opes énergie et puis toujours continuer cause à la bobo meseno. Mbote na bande kono surtout ba Rolanda biso. Bazana kimia na mabota na bango pe bazana énergie positive et négative pour na kosa l'équilibre na kata mokili. Alors pour renforcer l'équilibre na kata mokili to ne peut plus rapidement ko boye na yo tomber, je pense que considère qu'il peut arriver à papa. En tant que moi, il y a beaucoup de qui pour nous sengo que mboke yambi mupaya après en gros tellement que yambi mupaya moya munene après en gros makambe ko bonga ezaki ba tante na yo toté matondo te ezaki tante na bisoté pe to sepe la rapenza na visite on peut mingité pour ezo bakisa atambo maloso morote na biso yangwana so bakata mo malo so mon côté oui ba pesi bonheur makasi ba pesi même na jour férié kozanga oyeba mutesa bon soko oyeba ezalaki na mituna biso ba congolais ndeto sepela rappel na ba visite en hôtel mais lokola to zangi koyeba yangwana to mona ngo lokola likamusi bakoko batika biso ke ndako yamba ba paya e pambo maka te mopaya nyoso tutende za mopaya mopaya nyoso tutende za mopaya moto ya bomela o baboti to bomela o bakoko to azo continuer na contribution et participation ya naïveté ya peuple na yo oza ne semonité na bango moko balobi na Deutéronome quelque part na bo pesa batu ba verset pour ngala linga na ngote balobi moto ya ko sambela to moto ya ko tinda yo ko linga ko sambela nzambe oyo bakoko ya bakoko na basambela ate
bomaye eza na bible eza na bible eza na Deutéronome bango mo batangaka yango mutu nyonso chrétien nyonso tanga yango ayebi yango oui mais epai na biso bacongolais nde lokola tolingaka na biso kosalela mayele te tolingaka ngambo mosusu yango twana problème responsabilité na mangomba tokoma na badrapeau ya RDC na Israël yango wana kasi te toloba donc déjà pour ma responsabilité nous congolais sommes très irresponsables surtout sur le qui na makambo etali culture na biso tolakisaka penza bozangi mayele quand on de tolemba na biso de mona kaka totikaka aussi ton message bandeko basepeli message kitoko surtout bandeko na biso ba congolais bon message wala eza message ya liboso parce que mutu po ayeba pardon to ayeba merci to ayeba kopesa mbote faut pas pour mutu ayana la pape ndo rien honte réconciliation kopesa mbote kopesa merci kolimbisa ko réparer to bandango banda bava bakolo baya ava mindele baya to yebaki mutu so asali mabende nini akosenga bolimbisi ndenge nini akobongisa ndenge nini bakolimbisa pe to yeba yango depuis la nuit des temps c'est pas que yemtu akopesa biso notion wana so azo akopesa biso tolobaka boye soki mwana moko akomi kozela tata mususu to mama mususu ayebise lisolo ya libota na ye to ya famille na ye elingo bamona mutu oyo so malamu te donc soko biso bacongolais tozela pape mutu ayebisa biso comment tokosenga bolimbisi comment tokozala la réconciliation comment tokoki kobongisa makambo na biso comment tokosenga pardon comment tokosenga merci. Il y a quelque chose qui ne va pas elingo bake eza na makambo moko etambola te et ça, il y a un peu de position. Départ naïe, après visite, rien ne change. Pour Nabiso, c'est un non-événement. Non-événement. Pour Nabiso. Biso bangunza, biso bankesa. Bah, tu vas retrouver un défi que après visite naïe, ma cambe va changer pendant le matin. Et là, on va changer pour ma baie et au tigre la ma baie, malamu au tigre la malamu pour tout y bayango. Mais le roi n'a pas de lingo ça la malamute problème tout dans makasi yangwana to lingo ça malamute po tozo lingate kondima ke mabezali parce que tozo démérer na mabela tozo patauger na mabela mukolo oyo ngana yo na ye to ndima ke mabezali to vanda au moins mambo ba de change pour le loba tumusu ba osepela po yazo lia po yazo mela po yazo lata mais autala baninga te esprit communautaire eza société intérêt général eza toi battu mais comme ça intérêt personnel ya omoni ya kokipe te oya tana biso bato ba fanatique bato balingi bato baza ba tricheur bato balingi bato baza ba délateur balingi bato baza ba flatteur pour makambo kende bien voilà ya komisa vrai mutu ye wana na komisa dans le mal. Voilà, alors, Koko Matone, là, tu recoues sur moi, mais vous rappelez, moi, Minayo, et c'est quand il s'en rappelle beaucoup, Manaka, au côté de Bangondengi, Topé Baoba, Zalakuna, Topé Awa. Bolingo Mabele Zali, mouvement Nabiso, Nyoso, Bolingo Mabele, Bolingo Mboka, le mouvement, Bandeko, Bazo, Mikakatano Zali, pour passer ça, ma Kassiming en Mboka. Donc, pas si les alliés à niveau boyé et comme boyé. Donc, la diaspora demande toujours aux alliés, toujours, il faut western et zo. Donc, il y a aussi un peu de temps. C'est impossible ici là. Pour pas se peindre dans le Congo. Talaga Mboka Mbato en Amaya on melate. Mais régime binomini ba diaspora, ba ninga na ome misuko yebipe, bango de bazar na poste, bazar na pouvoir. Kozana poste date ya ngwana nde bolingo Mboka. Kozana poste ya ngwana te patriotisme. Mais binonde bobunda ki ba combattant to yebaki. Mais to bunda mais bateau to bunda ki to bateau ba bundela mboka oyo. Depuis la nuit des temps, ti lelo ba se retrouver. Et aussi ça to bateau patriotisme. Ah bon? Et ça la kaka so to gagner ba oyo ba bunda ki te ba yé.
bao babundaki batie bango mopanzi ba brouette ba benga biso do batiki biso libanda bazui batu bazui bakiti na ba mbeto bakoti na ndako na ba sani na biloko ya cuisine na ba bakoti na ndako ba brouette batika ko libanda ndio po ilambola voilà, déjà c'est l'occasion que Bandekone Bazar Rolanda parce que tout ça dans moko ya masolo yebi ba combat ni vraiment bosala na diaspora bobanda un peu lelo est-ce que combat n'est vraiment sali comme mala et ça ko kene ndenge na kala vraiment ba combattant diaspora ndenge bozaki ko bundela mabele et ça ko kene na lignée wana ou bien comme déjà dérouté te so na bosembo pe bo solo combat eza ndenge ezalaki te esalamaka mpe su ndenge ezalaki kosalama te pour les gens sont fatigués bato balembi bato bakomi na amertume bato bakomi na désespoir ya makambo ndenge ezalaki falaki ndenge na ndenge falaki ekendele désespoir esekota désespoir ekota makasi donc c'est un petit groupe etikali nde sobunda wana. Donc, ce n'est pas un petit groupe. Parce que combat est état d'esprit. Batou est état d'esprit. Et batou s'engager sous soutien de Ngezalaki vit injustice sociale. Et mati, injustice dans le combat. Et makasi, tricherie, et kota makasi, motema mabeli, kunia, manque de partage, manque de solo, manque de makieleka. Ils ont la carte de combat, allez. Ça ne donne plus la chance, il y a un qui est bien. Pour combat, ils sont d'abord spirituel. Bo solo et gangaka, justice et gangaka. Ce que injustice est allé, pour n'engayer, avant que tu papa ya, il aurait fallu que babenga batu oyo babundaki na liyongi kosala apologie kosenga bolimbisi ya bosolo na bosolo que en tout cas bolimbisi biso ndenge totikaki bino libanda ndenge tosalaki boye en tout cas on devait être ensemble nous devons être ensemble tala makambo zoleka na Kivu ezaka ordre politique était ordre militaire était et à peine ordre culturel oyo senga bosolo penza makieleka pour makambo ezoleka na Kivu eza makambo osaka na ngote d'abord na la rencontre ndenge bino bolba toujours est. Pourquoi? Pour eza mboka te eza kombo te faut lo ba kombo pepe sa énergie zo contact na ba koko na biso moko na mamuto loba na mamuto sala so to linga to saka Kivu pona ba Rwandais ou ba Ougandais to lo ba ST c'est ça bon c'est la Kivu. C'est ça le problème. Il faut citer les noms. Parce que Bitumbe ça peut mon côté. Il y a moi, il y a Bunaganda, faut Bunaganda. Pour notre contact na Bunaganda. Maintenant Bitumbe parce que comité Bambo Kebele. Et ça problème de autant à 118 combos. Et ça problème que déranger pour. Pour il faut déranger pour ma béna. Donc faut tanga et c'est pour na yo quand c'est non, il y a pas de contact spirituel est. Contact spirituel même si on a le temps na Kisasa a. Si on a un esprit à Koko Matete. Oui. Qu'est-ce que vous avez Matete? Rosan Kinshasa Tango. Non. Si on a un esprit à Ngiri, il faut pas un Ngidi, non? C'est ça le problème. Toro katarama bashot katite pe toro landa ma mindelete nenge ba olinga. Nenge ba olinga yango toza toujours na passe. Photo là ça ba nenge modèle na biso lo lenge na biso. Pena esaleleli na ezaleleli nde yango to tombola kitamboka na biso. Voilà, bien dit. Alors, tout côté ce qu'on a vu payer à Sige, Namayo, Sengeto Lobato, qui est d'abord Nangambouya rédaction, Nisika, puis Rolanda Belema, au député provinciaux, va réagir après incident et les Kanaki, après Bibi Tumbo, Monaki, pour Namambon, on a bango, 5 mois impayés. Tout la réaction à bango, et puis Mayo et les Kanaki n'a déchiré ses barrés, et puis Torozon a tout juste après. Voilà!
makambo lekanaka na mokili mais oyo lekanaka na mboka oyo faut kolukela ngo kombo mususu tolamuki kaka boye bitumba badepute provinciaux na bagarde ya primature epai ya Sama Lukonde esika asalaka mosala na ye toyebi te oyo ekomi 4e round mpo tomonaki badepute nationaux babundaki na assemblée nationale raison mpe ezalaki kaka mpo na baintérêt personnel na bango lisusu ya kokamwa badepute provinciaux babimisi bakamo bazo na bamboka bamakofi ezala ta mpo na population oyo etya bango te baye kodeklare bambongo na bango bagarde ya primature bayebisi bango non bozwaki rendez-vous te moyen bokote eza te botika makelele bango balobi te monsieur yoza nani bitumbe bandaka te ebandi coup de tête ça ko se télécharger ebimi yemoni ngidi bagare bandaka te bandi tiamvula ya blague te ba député professeur bazala qui déterminé si suka bakoti bokande balobi. Les députés provinciaux de la RDC est venu encore une fois de plus pour rencontrer le Premier ministre, sinon pour fustiger les mauvais comportements des ministres du budget et de finances. Lors de la 62e réunion du Conseil des ministres, les chefs de l'État avaient instruit aux deux ministres sectoriels de pouvoir apurer les arriérés et régulariser la paie des honorables députés provinciaux. Mais malheureusement, cette orientation, tout comme l'instruction du chef de l'État, a toujours été traitée avec une très grande négligence. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes décidés de venir solliciter de nouveau l'implication du Premier ministre. Oyo zolekana na mboka oyo ezaka kapasi bobundaka ta boyepe pona guerre sila na este pasi yesila na mboka mais bobundaka kaka pona bambongo na bino 2023 oyo tokotala o parler lobby boye kitoko te DGC barre kenda sango bandeko na ngai tellement na nzela oyo batu balekaka ya mingi batu bazalaki na bango koleka kwachulu na nenge toujours ezalaka ba mama pe batekaka ba papa pe batekaka ba sutuka boye cho ebeta kano pouf mwana na mwana yebela mai yango pe botala ta bino moko couleur mai oyo régime de sosa kotinda ba cho eumela ba dégâts esalemi awa kino sikoyo toza kolandela pona koyeba soki combien de batu bakufi po façon mai ezo panza batu awa pokota awa esengelo yeba ndenge nini baboka nkai topo yena pirogue na yo sinon te okonage okozwata idete yaboe eza kitoko ata mukete. De retour sur ce plateau, Koko Matone, ba député ba bunda pona bambongo ya bango depuis même ba bitumbezo bunda ma gauche à droite, passe ya population non ba bunda pona yango te. Ko ça l'animé na nini tango monaka osoko mona marambo boyeza ko lekana un peu na ba oyo ba pona pour que ba ko un peu ko défendre la population. Matondo yambo ezalaka ke batu wana ba ya wana mingi ba coopérant. Batu mingi bana na ba libulungu mana biso mingi ba coopérant mingi bata yes na no ba ya pona mboka te ba ya pona peuple te yanga ba sala mamba osala te toujours ba mamba 3 axes il y a éducation formation na information batu wana bazana éducation te bazana culture te politique baza informé te pe baza formé te ce que nous appelons on donne ce qu'on a mais na ba élection par exemple ba le kaka ba to même pour na ko carte d'électeur bazo ki na ba ngulu pa ya batu ce que to ba ko ko carte électeur na ngulu pa ya batu bu mayele pona yo wana mayele ngambo to bulu ba wana bozo ba yango na mbongo boke bango baki bango à part na Congo oui mboka nini yo moni na mikili ya poto so mnanga carte électeur fa ke na ngulu pa batu po yum to ok et puis ngola wa carte électeur et c'est ngaki foza la poto ya ya mona ndako ba otinde na ndako place on ebisaka bino ke photo boma ba seni moni buzo ba seni mi maka ya ngwana photo boma seni likamba FC be espère eza photo boma makambo wana na mboka moko tokoza na 12 personnes te ba expert pour l'élection boni buzo ba boni buzo ba boni parce qu'en Angleterre yebisaka ba nani ba expert pour l'élection. La France, elle est expert pour nous. Quand il y a 3 personnes, même 100 personnes, la France va être expert pour l'élection. Pourquoi nous avons fait ça?
Et puis situation au Congo est en haut. Oui. Hein? Ce qui peut être dans la guerre, il y a solo. Ok? Ce qui peut être dans la guerre, il y a solo. Oui. Est-ce que l'élection, là, il faut, dans une situation au Congo est en haut, il faut te parler penza la l'élection. Surtout l'inga, il y a solo. Na opposition, na majorité. Est-ce qu'il faut te parler de l'élection? La situation au Congo est en haut. Oui, il y a quoi ça? Mambo est en bonté. So makambo eza pena ke ndenge moto ezopela na Kivu ndenge bato bazokufa na Kivu risque ya balkanisation ezali tant tozaka oloba ngo bonda oloba ke to oloba mamba lokuta ke ngwanda azokosa bato risque ya balkanisation ezali occupation ezali parce que combien de Ougandais ou de Rwandais de Burundais baza na kati ya institution na biso armée na biso ezo brassage na mixage combien de fois ezali ba tuerie ezo salema ba massacre ezo salema binomo bo bakisi ke soi-disant guerre ezali ba déplacer combien est-ce que ba congolais surtout ba voter d'abord til mandat o ezo sila ezala ba congolais musu quelque part ba voter ba bara ba voter est-ce que on en parle encore? Bah voter tu mandat aux là toujours qui va voter mais il mandé aussi là on peut en place va voter politique est la démagogie politique est la réelle donc où c'est les marins en Afrique tout d'abord mon cannabis c'est vraiment spécial jamais vu on a bien directement simple langage non simple et terre à terre bozoba pour moka bakamba kango pe basala kamakambo nango kaka na mayele pour yango changement ya kaka na mayele nde to changer makambo mais le roi biso to linga ko salela mayele te résultat la yango to alors question déjà avant de quoi ça rolanda lobi que koko maintenant zo ba to sala na mayele te to pe na mayele nde to changer mais mayele ngo nini batangi ba université ba ke ba tout so lobi que non mais biso avec tout ça ba doctorat mayele oza ko lobeza mayele nini parce que tu comprendre to ba o ko faire avancer beaucoup tala yo mo na ça yo avec tous les respects dans la transhumance, il y a deux personnes à retenir. Professeur, grand professeur Bochab, Tata, on a dit ministre de la Justice Katunda, hein? Dans la transhumance. Na poto iko samandeni. Que muta longwa penda na PPRD, na ba casquette na ba rang ba zalaki, ba yesko koto. Ba komi pe ba pe ba to mayele entre guillemets. Au monde on sama. Pour la culture politique. Donc, ce qu'on a niveau, on a bon, ce qu'on biso ba bololé, tout ça. Bah, doctorat. Biso ba bololé, tout ça. Or, na poto, mayele, ils ont rappelé culture. N'est-ce pas tata on a babundi na parlement. Na primature. Na primature. N'est-ce pas que bunda kuna tata wana. Soki babundaki pona mboka na peuple nga za pour mais lokolo babundika pona ba salaire na bango ezula sa lolenge nini mboka ezokambama batu nyoso tu bazo koma na posa ya misolo ya mbongo yango na soko zoloba koza na mbongo te eti biso to na mbongo te tozoloba na bango ke foto na ligne ba mona biso ko ba extraterrestre. Au monde, on a extraterrestre. On a un bon ondé maël, un bon ondé nyoso. Et puis, on a une bonne solution à tout. Il y a un bon million, un pays entre guillemets pauvre, mais acteur n'a pas de bon. Ce que vous bon. Et puis, on a orchestré la guerre sur la Kivu. Car parlementaire. Papa Mbosso, bonjour, bon appétit. Vous voyez, papa Mbosso, quitter les groupes armés. Mais en vérité. Quitter les groupes armés. Mais ça, on va quitter les groupes armés pour moi, que Mboka est en bien. PG. Il fallait profiter à interpeller papa Mbosso.
pesa biso information il a quitté les groupes Zami. Oui, binini. Basala ngote. Ba manque occasion. Mais il n'est pas encore tard. Hein. Basala ngote. Ba robengi les sous. Mais oui. Abim sa liste. Mais oui. Bien sûr que oui. Pour à lobby ka bi lobby te. Na niveau na ina rana ya ko ba ka te go quitter les groupes armés. C'est ça le. Donc on a rien à dire que tout ça est la mayele. Surtout ça est la mayele. Nde mboka na biso ya ngonde ba kambela ka mboka. Ya ngonde ba gérer la mboka. Mboka est mal géré. Alors déjà que comme tenir le roi toujours qui est déjà rejeté les cambosco to ya parce que mon bangé na question surtout comme na point surtout bandeko bazali un peu na ba goma kuna na ba kivu et toucher bango trop. Na kokota d'abord na kokota la likambo par exemple papa qui ngani rozali moko na bayo balobela le likambo ba pérennisera kombo ya fumu kimbangu mais oye az incarnation na ye nzambe mais bandeko bamoni que à se faire enrôler à qui qu'on soit carte mitou ya bato ndenge petit sami wana un peu ba question bazo mitou est-ce que nzambe pas aura carte mais ba koko bino bangunza bino ba mambo ya bobundela kamboka botel sera que biso bonzambe za biso tout ça mais est-ce que papa qui par exemple ça na droit na yanto ki nzambe azona e carte toté na bomoni wayo matondo problème yangwana yangana toujours senga na biso nyoso to linga toujours ba initiation pour to comment ba initier to yeba makambo susu to kamwa te mais le quoi toza ba initier te mingi yango ba okamwa na mbebele pe ba okamwa kaka initier na nini initier na ki na bobiso ndento lobaka koyeba réellement fumuki mbangu to initiation ya fumuki mbangu to quand est-ce que muto akoma kanzambe quand est-ce que muto la boye quand est-ce que barobenga muto nzambe quand est-ce que ce que ça na boye biango mamubele so ça me okamoni c'est ça le problème pour les gens sont on a expliquer en tout cas il s'est habitué sur 6 émissions comprends oui pour nous expliquer ko bandana nous ko yeba ko expliquer bonzambe et l'accès oui nani ba benga nzambe au moins il a expliqué ce que mais on a mona ngomba lebele bosuzolola na mbuta chikeva expliquer makambo belé clair ba mbuta mususu ba expliquer ba ya ebele ba expliquer pour makambo bonzambe na biso eza ngaite ka mona dans exclusivité na nga na koluka vraiment na ngongo moi mingi to comprendre un peu moi parti wana déjà le rôle la TV zalingonga to ça to bandi ki bo retenir déjà on a parce que c'est aussi vraiment ko kota nango na muzindo sinon déjà pour na ngonga ko matondo pour na boye na yo na mo mukuse vite fait merci matondo mingi ndenge boya bibiso mais le quoi to télévision ngonga ya ngaka la ngonga mais tolingaki après la chité ah ce que tu poses